On avec Aigle quoi, Champs-Élysées. Les pères les mille là. Champs-Élysées Aigle. Date d'anniversaire. Massa Macro. Le corps coordinateur, allez ma fou ma Missende, Julien de Caton. Trésor de Caton. Tokos. On avec Aigle quoi. Ba bloqué na bon pongani na na kipa na pe batute na pe na besoin pe ya bato pe ba koma 1000 aw na ba koma soki million pour na gagner pe mbongo awate là to déplorer comportement ya mwana wana mwasi aza impoli ba ebise ke papa na bonde za papa bonga souffraka lelo papa bonga so asa crise akufi lelo papa bonga akoma lelo ko finga na ba réseaux sociaux oui avant bande ko finga na bango ye normal mais lelo aussi to ko mona bino papa bino boyi na papa na bino ba bokei na bino bokomi ko s'associer na ennemi o alinga papa na bino talinga papa na bino akufa bokomi ko finga papa na bino oh mino sa nini ya mabe mino sa nini na mabe lelo mino lelo ko mokota na lupango na bango o ezaki lupango na bango abanda ko kota esu na lupango parce que mama bango apesa ordre ba kota rakuna te na chambre ya kofi kutake vanda na sindi le cœur ina kacha chambre papa na ela la na mwasi qui n'a qu'à ta chambre. Merci NNK Airways. Oh, di bala minu biso to mama puta to lata. Moi ko so bat makele awate. Oh, bino moto he abino za soki danger, boyo comparer na donc bino pona bino nga mwana nga leki minu na kitoko. Aleki nani minu kuta aleki nani Didiston na bino na kitoko. Boka c'était que bino nde bozana nde bino nde mutu mino akoma la belle des belles aleki batunyo surtout na mokili et nani Didier akoma la belle des belles mwana oza intouchable mwana aleki batunyo na mokili détrompez-vous lelo oyo akome ko chat nini awa guerre na papa na bango awa akome ko chat nini ko sala guerre papa bon après azoka kolonwani boye bien moté na akome ko affronter papa na bango bonjour papa Zéana si c'est bon aux parole pour bande ko affronter papa na bango pour azoka kolonwani netka ke na sina zwi millionnaire yo no ke no wapi papa zoba papa kizengi yango bala na ko papa na bango ti na sena ye mais lelo oyo papa wana oyo abokola papa na pesa nyonso tout lelo abwakio mubala ngo abwakio tiko ozo suppose que millionnaire bakisi bosele mama bino po kanga kolonwani et simbité papa bolo bala bino Béatrice 5 fois ballon d'or tu peux parler papa Francky vous pouvez aussi intervenir est-ce que moi sur message na lobby minou message à lobby mabe moni mbote na bino d'abord papa lekila ye ngam na mateli bosono papa bon galanterie quand tu pèse na base tout ça la bonne zone parole je voulais ça bonjour non le banaka mkena okata maman bonjour d'abord bisono toza ba maman omoni Didiston na mabe na ye na okotela ete tant que to ba parents ana mabe to bamba ye mabanga taza mwana omoni message nino a commis eza bien eza mabe mwana te mama bongisa mabe dana loba te mama ma chérie kasi on azo loba za mwana pa na biso a bébé na biso ba mama to bana omoni na biso déjà boy moi ba lave to sala o ndeko langa pa mama 5 fois ballon d'or je pense que tu as 5 enfants vous comprenez omoni ba mema rambo yele kana réseaux sociaux on a des enfants Didi wana influence aka bo chango na mutu na bino chango na mutu na Didi elle est influence bana na biso mike bana na biso balandaka ye na Instagram na ye to ça ba oui on a raison ma chérie na quand na lobela moi na bino pe ba mona ke maman na biso pe ndeza boy alobela à côté la cahier donc moi aussi je peux le faire non je peux aussi manquer de respect à mon papa et maman na nga ko côté la nga na ko ba pela maman na nga respect pour na papa na nga donc ça peut passer ma chérie oza au moins na loba boy na yebi ke za live na yo ozo loba oui na lobi mwana na sens to ba maman to botier na sens na zo loba tant to loba mwana to loba te ke to pese libele non yango linga les a très compliqué moi na ça veut dire yo ko bota ye ngape na bota ye n'importe pas ko bota o azana âge de plus de 40 et quelques na sens yango to loba ke yango na sens ke to loba ke aza mwana na sens wana na sens wana si ça kasi ide na opo ba misupe ba zoma lo voilà na sens wana omoni aza sali mabe aza impoli oui to boité mais yaya na ye soka zaki yaya oyo ba azana numéro na kaninga komi bonga nga komeli TV ya mwasi mama na nga na kati ote yaya ozana réseaux sociaux tete
Minou a il y a un non tant qu'on interrompre yo ma chérie. Minou a un numéro ya aluka ba contacter a boya na ye. Aluka numéro na aba ko tango ba solo la maramba e ba ko pila. Diga ko finga Minou na Instagram na ye. So ye bien ngote. Aya ko finga Minou na Instagram na ye. Ko intervenir pour attendre ba lo bela bana ben poli bo ko traper ba réseau. Non ma chérie to lo bana ndenga maman to et na ngo live na bino même on peut s'appeler et opinion. Oui mais to poser question par rapport ya batu oyo ba ko na Minou a commis. Tozo lo bela te ke muto ya ko encourager que impolitesse na communauté congolaise bana ba finga ba papa na ba maman et c'est ça que nous on voulait pas. Ah, komata, mounyasa komata wa aya kokoloba ke oui Minou il a fait ça. Azala pour Kofi Olomide. Aya tazala pour contre notre boy pour contre. Exactement. Mbote. Bon, ba maman. Loba papa. Mbote na bino. Bon moni makambo yo ezolekana nakanisi bino bozali basi na biso. Bino boza basi na biso, boza ba mama na biso, bino to bobotaka biso, bino moto boyebi biso koleka. Omoni makambo ezolekana na mwana oyo uti kozwango à la légère. Ndenge ndeko uti koloba mwana oyo a influencé ke bana ebele. Nakanisi Kofi Olomide aza na famille. Makambo to vano lekana famille n'est pas allée toucher. À aucun moment a ndenge to vandi be. Ata famille mokote akondima mwana ndeko na ye a salir ndeko na ye na ba réseaux sociaux. Ata tant moka kondima teti mwana ya ndeko na mobali. Abima aya go salir. Balobaka soki batata mwasi no baloki ote bande kwa libanda bakoloka yo. Et bavana ko seba versement. En plus ngaba mwasi wana mama na ye. Elle a l'origine ngana lobaka boy alingaka Kofi Olomide te. Alingaka ka pona banano ben terrain na ye. Donc comme toze lekana o likamotango mine ko intervenir. Mais bato batanga avo bato ba mata soki montazo comprendre le peut-être aluka mo t'expliquer. Maintenant lobby bien. Et loko oyo e kolisio de mokieti tango koli biso tozo porter kombo nango tezana valeur donc olukate oya ko bimaloko la papa komi motama be yo motoza motama lamu otika ba grimace na yo wana ozana le numéro ya papa soko lingo bongisa na papa benga papa ça sert rien oya ka ko bimaka na ba réseaux sociaux là c'est comme si yo motozali victime et que papa motazali motama be non c'est toi Minou a lobi ndengwana Minou le bostanga yakaki a tinde a commet les messages a zongisi yane réponse na yebiote ta la réponse le ki azoloba yo gloss ba Minou ba monaka paste tango mama na banga kendaka yo banan mokol mususu batuna Kofi Olomide na Côte d'Ivoire likamwana salanga ipasi a dit Kofi Olomide a combien de filles azoba j'ai qu'une seule fille yo kasi Minou côté azalaka salaba passe ba kene salaba ngo pasite. Mais non, un moment, ngalo baka ba soki za la mwana na ngai na lingana bannir mwana na héritage na ngai. Hein? Attends, mais franchement, c'est une fille gâtée pourrie. Bana boy bazali belé na ba famille na biso. Na ba tata na biso bana boy makambo yo. Toto ko zonga ezali ba réseaux sociaux. Ah oui. Makambo il fait te ya biso. To ya ko ntetu tu ko interview za mwana. Non. Na likambo itete ngaka bomisa papa non en plein bolo papa non en plein procès. Ozo longo la combo. Ya papa nozo ba comme on se le midete ati comme on est candidat c'est pas même voilà Instagram na ba mikanda na ya azali voilà Instagram avant ba to ba ko intervenir faut ba to ba yeba nani makambo ndenge bandaki mwana azola ba boye o papa na ngai luka baninga na ngai. Attends, est-ce que la fille là likamba ilobaki est-ce que franchement a monaki gravité nango papa non a procès aux oko le papa nanga luka ka baninga na ngai bon soki bato ba calculer ba mona oh mais baninga ne wana yo zalaki na 23 ans mais non papa na yo na azamna luka baninga na yo mais non ba maman na bango yo kaso ba maman ba ndima oh tato diza ba problème azako luka su bana na biso donc tato aza récidiviste hein. Mais attendez, vous savez pas que combien de fois moi on a livré que ayi ko livrer tata na ye na banana na banyoka et bato bazako ezali mwana na biso totika non je suis désolé. Moi, on est impolité. Mais non, je suis désolé. Elle est condamnable à ma famille. Bien sûr, ma famille moussous kasi moi na baliaye. Hein? Yo kaza ma mère il va voir comment on n'a pas cité. Yo kaza tango ceux qui kokona zala. Makambo yena maman ne basali na papa na papa na Kofi Olomide. Balinga basalango. Yi ali ya wana zota makelele. Tango balaga sindi. Aval na ezala kwanati. Babalake témoin zala ki Zakari baba basati. Ali azala ka wanati.
Hein? Elle était pourtant ma balakaye. Alinga la ligne, azonga bim sa victime. Ma kabote fona donc Ali ayeba ki ba minute. Ali ayeba ki ba keinate. Ali ayeba ki ba jagote. Yo go kota li bala. Omoni Alia na mwasi ya nano ya tato akufa ki okomane nanyo papa wemba. Bakoza la tata mongo mama moko. Parce que bazana même réaction. Ba ko kota na ndako li bala bana noso tumo bala botaki ba ti de koteka ga bala même 10 jours enterrement. Olo sang sabana te oziba na no boti otina liboso le bana papa wemba boti ba susu ba ti bango na sima. C'est pas bon ça. Makambo il fait ya biso. Mwana nazali gâté pourri. Moto tatu ko mota à côté les parents mwana na biso. Non. Bongo soso ki kofi ba ti na boloko. Na makambo na vana goloba. Ben non, arrêtez un peu. Il y a ceux qui ont ça la crise à Kofi. Oh, azali mwana na biso. Nga po na ngai soki la mwana ya na ngai noko na ngai ma parole l'enfant là. Na linga ko na déshérité. Papa chité, maman petite sœur aloba. Chité non. On a tiki bino en boloba. Merci papa. Maman la petite sœur, tu peux agir maman. Bonjour maman ni maman. Bonjour Yaya. Nalobi boya. Batu bayebaka souffrance ya bana te na sir bango batika kozala bana mikete bana o bayebi ke papa a rejeté bino likola mwasi mususu mwasi wana azokumisa bana na ye bango bayebi pasi o minu akola nango bango bayebi pasi oye bazokumisa didiston mais bazonga pe 25 ans passé bamona pasi ya baminu papa rejeté bino minu azalaki mwana o badolota mwana o batombola lelo papa chika okaka boye. C'est une fille qui est bien éduquée. À ça, mon amala, mon compte a foué ma boca yambi papa naïe. Na souffrance à boire qui papa naïe. À ça qui obligé au yamba papa naïe. À ça qui pas obligé. Ma tali que non dans la vie de son arcana papa mon copé maman mon copé. Na saboni. À ça qu'à so ya mono nanga na récupérer kaka. Bato bazo côté la cali d'histoire bazo ko encourager chaque les mal. Bazo ko détruire à moi na bazo ko enterrer. Bientôt moi na combien que disparaître caraboué. Donc bati Camino tranquille, Mino elle a raison. Elle a vraiment raison. Et surtout, elle a récupéré l'affection en retard. Et elle a posé que non, Bako Misaye, Babi Misaye, déjà, na bana surtout, oh, Kofi Abota, Babota, Mino Aye Banarada, Banaka. Mino Abnako existait déjà. Elle a posé que Bato Bakino, elle a profité à Salara Nae. Batos Baye Barana, Miss de Miss. Et. Yangwa kama ma intervention ezeka wana donc nzamba sunga keno bazonga et puis Kofi azo peka o ya sala kinzamba yo kele mawa keno bana na eba sangana et puis o akelika bien un jour là na suka vie na quoi Yaya nanga mwende tozabwe la petite sœur bande ko sori na intervention mwende tozabwe bande ko nanga mutu tout tozaba histoire na biso ba papa na biso awo o comprends mais papa na biso wana tolinga bango kaka surtout to funga to beto ba histoire na biso ba vécu na papa na biso nde basala ba maman na biso bazo basi misusu nde bas to beta mo awa ça va être chaud ça va être choquant tu vois mais papa wana tolinga bango kaka to soutenir bango kaka etala ki biso te mais papa to ça pesa nga 10 000 euros te na kende ko sombe la voiture apesa nga 10 000 euros ta bakisa nga 10 000 euros na somba voiture akipa nga ite asaba boete a combien de fois na ngate a pété. Aux Hollandais, papa papa millionnaire, papa pauvre, azaka papa. C'est un peu ça. Papa Freddy, tu peux. Minwa bimi yemoko, minwa bimi na simamude, minwa bimi yemoko, misali yemoko. Femme forte, mais yemo na ba soutenir depuis sa naissance, ba na ko soutenir te la komi ba soutenir papa bungela kai. Mais mwana na bimi kaka yemoko kaka buyala na chibwe, asali ndenga zali boy. Maman. C'est pour ça que ma maman est. Zela maman Sandra zana ebi yondo za boko mata pa na montagne to leka. Pona musala te ya. Ah d'accord, loba na oka. Papa Freddy na mona. Bon, bonjour na bande konyo so bazana panel. Bonjour Yaya. Ngana na loba bona kamo batu miso zo finga minu ala taka pe bien te bona ba liya yeba ki minute. Aliya yeba minute. Tala ngana zo asire bino minu aya na ndako na zo suka na porte. Oh. Na lobi yango Sandra. Minu aso na ndako na zo kaba mama misusu azo fuma minoko ke atika didistone boy ba lobi mabete mama. Otika alobi bona kombo na bango ke to boy bon courage aka mwana na mabete mama ndongo moninga boy soko za ennemi na nga hein
oyo polémique ya te oza ennemi na nga so na kuti mwana nga pa na yo une minute soko moni bato bazo ko encourager Dilison bango mo pe bana bongo na ndako batinda bana bo batinga mibali na bango tiko bande kunanga mwana oyo azokende mpo baennemi na yo donc ye aza prête à tout aza na posa boma papa tomona na procès ya papa plein procès ozotoka ndeko na biso ndokola bana oyo tokita na pesi o merci ndoko okapele biso susu biso kutu baoyo tofuta batika na mboka tozalaka tokenda kuna tosala bavideo biso baoyo mwana pena ape procès ozotoka mwana ya longola oyo balobaka nini o mama ali asala badémarche mpo asala nini wapi kofi ye moko moto abanda osala liboso makambo ya kofi ezalaki bubuli yondela tant kofi amoni clair te aluki moto mosusu basamuel eto baye koyede azwi avocat mosusu mais mama ali azalaki na force mais bubuli yondela aza ndeko ya kofi te mais ye te azwaka avocat liboso esimbaka te apres basamuel eto baye koloba non kende esika boyeboyeboye mama wana motema mabe yango moni ke papa uto atuka mpa nzambe apambola yo opesi exemple awemba wemba mwasa wemba asangana na mama Eliani wana yango moni ali na mama sala Eliani mtazo coacher ye parce que mwasa boya ya ta sali c'est na mpepe si mwasa wemba bima na photo ya dejo mwana mtakufi yo moso ke okutama na photo ya bana na nyoso dejo mona makamoni sala mawapi ozomona donc motema mabeza na mwana ngana lengi profo lomide papa ataku doza motema ngande na tuna no question papa mwana ko tikena mtakende pena kisana ako mwana oyo bitako boma yo mwana oyo bitako boma yo mutu mususu te do ba ennemi na yo nyonso bakoma ko proche mwana oyo pongana na mwana te mutu nga boma tata nga za pote pa boma tata nga azo détruire nga ngana ke kanga makana mutu wana donc mutu wana ko pesa eluka boma tata na ye ozomona donc ndenge eza wana akoma koti na bato bakana tata basala ye mabe bona ka liwa papa ne lelo lobi musika ba bazo koti te mozo ba mama na bazo mata na nini ba mama na bazaka ba fanya matanga moni bana mona na matanga to souhaiter na biso liwa te po ekoya pesi ko pété donc mwana moko mama na bango sala sans éducation ye moko mama na bango bazo banini ko azo evandike ye mama na wabote na nani mona makamu ti mama na bango mama baza ki mwana musala mundele azaki mwana musala mundele bachema mwana bakose ba kokota ye mama nyoso landaka pe mama na motanga yaka untaki kofulo midena mwasi na ye tout ça la clair ni tout est-ce que ba minu wana bana basala kama kambo mwana salaka bana no ba kele ba sundola bango minu ba pibia ndeko na mobali kofulo midena bima mais mwana o ba pibia kutu mutakala muneto kofulo midena bima alingi papa ngosa ndini kanda wa nini kanda yango ya nini bamoni ya ngabi matoko ka poster ke papa la pa bino bolinga papa na ngako lekanga batindi mwana na mama bima ke one ngana kutata na lala ye donc mwana wana ngana sire mama wana lini boka ngadata lelo mwana na baboma mitakala na ye baboma ba vote na ye baboma kamuni nyonso ndenga azana loba nango era soki kaka ne bapesa ye ba loba ne bo una ultima tu bapesa ba loba ne bo jour yo ko meka ka osuna papa wana ba prise suke za parce que mwana suta la carrière na ba mitaka la so bini ya ngomoni ke azo finga papa na ba po ebiki kuna na ko meka te pokuna ndeza mitaka la ngeza kuna pokuna so ba kei ba ko tindo la na mutu ba mo ko lala yo ba filmer yo ba o filmer kuna yo mwana jeune fi ba lobino ke o papa na bina lala na o pona personnalité na yo tu peux défendre mais tu n'as pas fait ça ako sana bongo te mwana pendaki cheradi abi ba ya mama ne taliete omoni mwana mwasi wana afingaki bongo aza mutu na bango aza mutu na bango nini eza wana aza mutu na bango yango moya répondre mwana wana zate po azobanga nini na bango nini eza wana aza mitakala eza nku mama ba prometaki ye balobaki na ye omoni ka nene aleka ya so yaloba makamba loba pamba te leka ya avec ba so utiliser ye rappel yaki ali bazo ba prise ba mutakala ma mututu jo ko meka ka ba publier mama na soki bongo na otala na se OK ya tapoter bande ko na tebo tapoter ndeko na biso nani papa Freddy tu peux intervenir ou bien papa ngam ki papa Freddy OK Marina to le ka minu message à mama ni mama bonjour bibo mama dela Marina dela minu message apprécie wa lobi wana eza ral bol na parce que là il voit parce que elle vit avec son père ayebi nini ele karata libota so kay ko loba bongo bino boya ko loba ka te awake minu ana tina te ko lenga parce que avant d'acheter ba koko na ye ba ba talo chocho elle a pas souffert moi si o ba bengana ba nokota na mon fleurité
nous pas essayer à collaborer alors quand la mon vérité mais avant dans la point naé vous bien si message n'est soit disant à papa na bango à que le bac na sens que bas publia qui Aristote mais famille papa bango ba intervenir katé mais tout le monde ba publia ka Didi Kofi qui ko intervenir alors maman na nga Didi pena solo ko ezaka Didi bo ezaka lokuta ndeko na nga Marina moi si au Minou Yaya de Yaya, elle a tapé fort pour moi. Est-ce que le message dans l'obi wana? Alobi mabe? Ndeko nanga. Ye nani, comme na ye nani. Didi ayaka kokote la maman na ye. Maman a botié. Bon, ce qui mino ay kokote la papa na ye, ça problème? Il y a kamata bisou, kamata loba ya tole. Mino à côté, Didi à côté la maman na ye. Minou pe aye kokote la tata na ye. Vous remarquez loko moko des années au bana ba vivre na souffrance bano a kofi misusu to moni ana na ko sabino kutu balala tambe to mona kofi te na bubebe mais puis que bana wana ba effacer en autant na journée pour la journée moko ka ya bonheur ba moni mama na papa na ba ba effacer ba absence nyonso souffrance nyonso donc manque amour nyonso ya ba ne ebele papa na bango a manifester ki envers bango. Mais la journée moko bazongisi bolingo wana nyonso obi bonheur bana na bana ngona mutema eloko nini ezanga ki ali asangisa bana biloko musota la côté wana c'est dépassé moi na maman bala tezo simba na ngote bala baninga ba yo mutoza na katwa no yina bana na pourquoi Minou est venu défendre sa mère son père par contre parce que Minou ngazana azayaya mutukutu Minou ya azoke na okubo senga aka mtobeta karapo mutukutu tato aboti mo obanga ete et bon yo yaya osana moi azapza so na bina fingeta musuma eduquer na finga la kofi pa mbeza mabe eza kofinga kofi indirectement mais na en tout cas bato bazo cautionner makambo ngala omitu na pourquoi boyebi sort ya Aristote. Ah oui. Aristote en bamoni na ba photo bamoni moi vidéo mais Aristote a passé sa petite vie en prison. Papa n'a été le voir combien de fois. Moi qui vous parle parce que na yebi bato bazara aux la prison mon Aristote et que azala kout na ba obi ke Minou wana te ndenga linga Aristote wana ya niveau saranate. Hein? En tout cas s'il vous plaît. Moi na Aristote azanga ki bolingwa il était perdu tout et tout. Donc yo pena nani Didi baby sa banya baby sa venir ba via bala nyonso ka pona yo moko bongo bato muso bazo intervenir ba bien bango biko kota ba TikTok bazo mona makambo kaka prison bon mais Aristote je suis désolé de le dire mais il n'est plus dit à la société bango pesa bato ba pour na mwana moko boy pour la maman moko avanda ki na yeba kiteke fako laksa bana na bolingo. Même à distance. Ah oui? À un moment donné, il faut arrêter. Alia, tu as pris aux yeux, cliquer, claque, non, ok, mais allez-y en silence. C'est que l'ingaka, kofi, en outil, moi, on ça la bongo. Yo, l'ingelo, bah, tu yondo souffre que les cabas, maman, arrête. Oh, là, t'as no bio, liako, mbongo, makame, na mincho, ko, bim, son bal, sur toi, dajo, yo, lingi. Pour qu'on fasse, bim, si, moi, en moussala. Donc, yo, il faut qu'on bim, ça, soit, yo, ko, vous attend, mon kondi, mon pour faire mal à Kofi. Bah, il faut arrêter. Hein. Ce qui caractère non nous l'accent moi nanao Didi na comportement oh maman oh moi si to roni to mon on ba pif Didi kunande ba vie na bango ba zana ba star hein. To mon ka ki to roni la mala ni nous so ma menzo na sekuna boza ba vie moko mabe ya salité hein. Beaucoup impressionné ba vo mena lia muku na ngai na kimia kena lia soso na difficulté. Arrête un peu. Bravo Minou. Il faut que Minou soit bête et pendant bambata. Ah, oui, mais comme il y a la place là, na soki na zaka Minou, na somba tike na ye to bundi ou bien na betio na ndaku na Minou. Il y a pas de début mesure. Si Minou kazandenga komi wana boni Minou elle est très très impolie. Elle est mal élevée. Na fingi profiter. Kofi a ça 10 ans en Afrique, plus de 10 ans, alors qu'il na parité. Moi, n'a plus d'indication à maman naïe. Elle est très, très mal élevée. Et le pire du tout, elle a livré son père dans bas ennemi naïe. Côté bazo finga maman ami ala na Kofi. Côté bazo finga famille à Kofi Mobimba. Na ba raison au bazo kadisela.
Mais elle est partie là-bas. À quel stade? Papa Zela, ozokana omwana moko te boye ba fingio ba lobi tatano alala yo. Olo yo tele batana réseau lo ba arrêtez s'il vous plaît. Mais non, yo comme la nano makamukulu ya no alobi. Pour tele mis réseaux sociaux. Ah moi il fallait des actes de la place au Kofi à foudier la nino. Papa Freddy, les gens se trompent. Moi non pe mino. Yé pas wesh. Mais moi yende muninga na bino. Parce que français obliga ko loba wana moi so loba ngote. Aza wesh. Amondenga alobi na nini quoi. Alobi asali message na eboy. Asali yango po yebi kende za belere tomber ko yana sima. Alors yende ba sa lekinzela sa komia lekinzela. Et tal était parce que aza yaya boko finga ye tula. Et tal bino bo bala na ba 20 ba 25. Boza combien de mibali. Bo finga tula na loko nini. Libala ndeza kanini nango bino bokasa libala na via batu ndeza nini bokanga mino na bino ngana minute ko je suis minu ya de yaya je sais qu'on n'est pas même moral na bande ko nga mususa ba golwa na yebi nanga mais a na minute to kabwani banzela je suis minu moral asali le côté minu asali le côté même moral biso so ba golwa même moral. Donc avec ko défendre non na bango patrimoine na bango oye ko ma salité pour na mwana moko boye oye aye ko ya na ekaka na basuka soki ndeni so ndenge nini ozolanda alors alobi musala oye papa na bango oye ko luka te pour mwana na Didi son projet bit neza ka papa na bango musique ne kufa alors ki ko sangana bato balingi faut faire na ye o makambo ebele mbongo ye lelo azol allié lelo komi sika komi pa monika komi millionnaire soit disant de bato bakansaka koma azane loko te. Vous comprenez? Minou, ce qui n'a ni Didi, qui n'est qu'au formation sala. Parce que qui manekina on a qu'au simba, t'es non tambo était partout, na babilamba nos a vulgaire wana. Nan au tambo li t'es quand on commis vulgaire wana, au commis ba comme mono partout, tu n'es plus rare. Vous comprenez? Donc nan lo bango be minou a lobby loko mon côté ya mabe. A telemeli combo na bango point barre. Na minute mina comme on côté pas na bango, à côté pas na bango na mon fléri ayaka kuna quand elle veut. Soka ko yako vana sa côté na chambre kuna avandi yo kufinga minu eloni oleki minu eloni pembe tai oleki na nini oleki kena na eloni ofinga kena ya yo leki kena na eloko ni mwana mabe ngana ba maman bo côté bo soutenir mwana wana c'est que vous avez aussi des impolis dans vos maisons ngande na zabwe ngakutuko ba yebi na bonga na zakanga lion nazaka la lion mwana ko ko saba je kututé soko yepa mama soko ko binga ona ko bima kende na centre na bino da kei kuna kena na alt na nini Kinderheim kende kuna soko ko kende na fungolo na bima kende ponga na ko lingate na bota ki ezate na bota pona souffrir na ko landa fardo tension na banda ko mape kita bino babi kofi makamba sibir tanga kenda ka Suisse kofi a sala vidéo na loba ke a telemela batno so tona pour comme na suka. Bref, bande konanga toza awa minou a tapé fort ponanga. Mama Yuyu, c'est ton tour yaya intervenir. Non katenga na sifa gite? Ah papa nanga lo papa. Minou azo akaka avion a qui habite leki na elle a ses droits. Point barre, il y a rien à faire. Faut que l'éducation les a mabé mais a te kande famille mobimbate. Comment est-ce que bolingi mwana moko va sacrifier famille mobimba pona ye? Ça va pas non? Mwana ne komi papa ya mwana solo na bana na ye bango bakangi papa komo le kana banjebo Johnson Janos appelle papa attendez ya mama wana batike eba se divorce batike nda kuna bango bla menil baza bayebi azwi nda kuna bla menil ateka ndenga ateka nda akenda ko somba na ye nda ku place mususu adresse ko fi ayebi te eloko moko te bo moni niveau ateka ndako batikela ya blanc menil akenda ko somba ndako place mosusu des abwe donc ba yebi position te ko faire la pona ba na mibal parce que alingi te vie o Aristote asibisaki ba na mibal wana ba sibirango so ka lela ba na del piro Saint James c'est pour ça papa na mibal ba linga ba senga ba na mama papa na bango à côté. Donc bref, c'est un peu ça. Je pense papa Freddy aussi si maman Yuyu a ouais maman Lobanaï. Bonjour tout le monde. On a l'ingénieur Lobaboye. Minou aye na retard. Mais mieux vaut tard que jamais. Abeti maman na bord. Biso za ba kofiette to botama kofi to kokufa kofi to za gauloise to kokufa gauloise. Maman faut pas kozwaka parti prime oyo yo moko pe ozana bana lobi ko komela yo.
kaka makambo tozomona na libanda yango ezoteya biso ezokomisa biso lisusu forte devant bana na